Linga kiyo mingi, Janina. La Fondation Maloua FM applique la vision de partage et d'assistance en faveur des différentes couches de la population. Mbota Mina Balandi FM TV, Mbota ya Dega, Mbota Mipiku, Mbota ba conteneur avec Yemoko, les descendants des prophètes Kimbangu, Naktora, les grands caméramans, Moutakota na Kunda Lazare, Azwa ba image. Tokitisi Tija FM TV Awa, la commune alimentée précisément dans le quartier Sokopao, pour les populations Koto Balanda, Baloba. Ba difficulté na bangwa ba koto pote ba konzambo ka basala nini. Ba yo kapo ba pesa solution. Toleka. Bote papa. Comment on a? Comment on a ma bibi? Ma bibi, tu peux tuer tous dans le quartier. Tous dans le quartier TP numéro 122. En avenue TP. Avenue TP. La difficulté ni bosa na moto. Difficulté à liboso mai. Soki mbule beti indonation. Soki mbule beti indonation. Tofana ka likola baton. Likola baton. Soki mbule beti. Au moins na position tozate, tozana full. Tosala full wana ese batu bafana na kati ya mboka mundele. Ata soki oke na Braza, salita boyezala raté. Na Braza salita boyezala raté. Salita ezala na Congo. Batu bafani na full. So mbule beti likola batol. Pasi ozoka ya makasi. Mai wana kosala 3 jours 4 jours ka ukakate bino na banda likola batol. Papa ko luka mwa eloko bovandi likola batol mbule zobeta botia parasolaire. Passe ici, passe. Souffrance ici, souffrance. Koulou ne paille. Basoda bikanga kanga batu. Kotope bazoka. Bakangaka. Parce que ba mesure ni na moment auto comme na moment elanga. Bosengi ne kokai kozala nini. Pote basa ela bino ba posa na bino. Posa na biseza, ake na pon na biseza na forgeron. Po wana ndenge mundela salaka ekangama. Donc difficulté ozo sala ke no ba mai e tondisa makoto za parti. Pon mundele ndenga salaka ekangama. Mai soki eye déborder likola pont. Soki bakei babuki pont wana nde siko indonasa mai ekozala isute. Banda ba député baleka batebele baleka leka wa. Toyoka pe ba R Kimbuta zalaka yepe wana tali pe po wana. Basala pe lokote. Bo fotaka. To fotaka pe. Toyoka ki mukolo wana o shekoka koya na po wana po baluka moye babuka. Tomoni epete. Mais eloko tozo kufa koto moye to somba kiti te, to somba congélateur te, to somba eloko te, ko somba ndenge nini. Po kura malonga to zalaka nango te. Mai toza nango te. Sikoyo, mai fona katsa kuna, kota ba voisin musika kuna na keto ka mai. Po sikoyo. Baya kotila biso ba mai na mapangu na biso. Bosengi no ezani ne pa mokonzi mboka parce que mokonzi mboka toza bana limité ye pas za na limité atala biso biso toza bana Sokopao atala biso na sima forgero toza wana toza wana atala biso to dindaka chaque jour tokoka kosomba ta congélateur ta TVT po mai eleki ake na kuna na pont ake kobuka pont wana nde biso tozala à l'aise. Ba député na bino sikoyo. Ba député na biso basaki eloko te. Sikoyo na kota bango ka pamba. Nazana deux cartons, nazana carton jaune na carton rouge pour na ba député na pesa carton nini. Pesa ba carton rouge. Na pesa carton rouge ezanga teza bato akotone baluni. Mwana chanja chanji baka cheye chikwata mukumbe ka chitu chapanga ngole Juka banshi mulumaji kanda ulonga tulasa mufunja mikani Maluwa akatuma tunga bwende Uluba kwele mayumi bakwele nshingwe Chiwampa chinyi mulumanya me Mwana wakuluiza ngita wakwe Ujimulale nungu bakwele nambo Juka banshi mulumaji kanda Aux artistes. Ah, tous
abuza na première oui juste vraiment la OVD n'entra OVD à venir maçon la ninga tuka tipwa kalamu ndesi ko quartier ne babenga ko Sokopao quartier Sokopao ba pasi nini bomona koto ba pasi to mona yumutala ka netu za mai ba fulu tito komo vimsa fulu boye pona mai bani mai côté la biso vraiment tout ya trop mai do incroyable no abu na mulai na obu mai de bodaka ata 2 mètres lisusu après you kulanda buta banda kuna pa ba tumu na buite mais mai vumeli de boda vuma makasi bosengi no kasinini okoka kosenga na moment obiso toza na saison sèche ne saison elanga tozali bosengi mizani c'est bon nana mutu na osenga te poto loba te maman. Comment on a dit maman? Kombo nangai la mama Ntole. La mama Ntole. Marie Madeleine. Marie Madeleine. Ok. Où met la carte à quartier maman? Ngai na yumeli na carte à quartier te. Naza mopaya. Ok. Naza motoya Équateur. Ok. T'as la caméra kuna maman? Naza motoya Équateur Bwende. Bato ya Twapa. Sko ba pasi nini bomona awa tangu mbule betaka. Mbula soki betaka awa ekulitaka biso nyonso na bandako na biloko. Tukolala pongi malamu te bangungi salite nyonso ya mai oyo yaka kokota awa. Bosengi na yoka seza nini epa ya mokonzi ya mboka webaka komona eno? Nayebi kombo Fachi Beton. Fachi Beton. Ok, siko yebisa en tant que mwana na yo. Oyo memina libumu yebisa siko maloba. Na paso bino bozomo na koto. Fachi Beton. Beton. Ngai na do yebisa boy. Ngai la mama Ntole Marie Madeleine. Très bien. Sikoyo na paso biso tozo mona na kati ye sikoyo. Bangungi ba salite nyonso ya kalamu awa. Yo kosunga biso te urungi ko ya kolokota ka bibembe okende kokunda ka biso biso tozo sepela ndenge wana te tozo sepela ndenge yo okomi mokonzi ya biso obatela biso na kati ya kate na biso. Très bien. Nalo Mama Sengi Kailoba wana ke chef de l'État ozaka ba vota kiyo po obatela bango. obatela biso. Oya kokunda bibembe te mais quand peut kozula bango na solution na quartier bazana ngo maezate pasi na niveau moko okoka ko imaginer te. Je crois que bozo mona ba image. Merci beaucoup. Empire Luba, Prince Kabayo Bantumba, Chomba Chapululu, Wati Kasai. Tant que tu as été à la carte, il y a le biso oyo. Tu as même la clôture T. Tu as la clôture T, tu as un daf. Mais le problème est grave na carte quartier oyo. Fondation Maloua FM. Ma yezo déranger biso ya ndenge moko ko lobate. Tozana esengo ka nde tozana elanga boye. Nde to fandi ba domo ke ba fana bandako. Mais ceux qui voulaient bandi, tozana esengo te ya mukete pasi ya kalamu oyo. Kalamu ezo déranger biso makasi. Ceux qui voulaient noki bana ba ko classe te pour kalamu za ko tonda. Nzela ko lekeza te. Nzela te mutuke leka ezate. Do kalamu ezo déborder ndenge moko so na laxi bino place ma esuka kabiso e comme aller sur la brique na moko. Et comme aller sur brique na moko ndenge sali boy. Est-ce que écrire ba dega ba peba kufa? Bon. Kokufa pena bato bakufa ka penza na ba côté ya secteur ba côté likolo mais biso ande ba dega zaka ba mire bukana. Mire bukana ka to sa ka perdi mire to tonga mbala. Pona nini to sa na moyen te basunga biso na kati ya balabala oyo kalamu oyo bakire kalamu babuka pan oyo kuna Vous votaka? biso de votaka kaka. Est-ce que ba député on a est-ce que ba yebi situation? Ba député wana papa na ngai bayaka kaka bangonga ngo yango bayaka ti.
o baka kosa biso na ba bassin ba soso do ya tout ko so ba yenga na voter mutu te. Lilobano koka kosenga epa ya mokonzi ya mboka eza nini parce que il y a zalaka faible côté ba maman. Tango azoka déjà kolela ba maman en tout cas lisunu ezalaka wana. Bosengi no eza nini? Bon, bosenga nanga penza ona do singa papa Fati. Bosenga nanga penza ezali ona do singa papa Fati Beton. Biso toza bana yo za papa na biso. Tozo souffrir na bana, mai zo sunga biso ate toza na pasi. Muta ko sunga biso azali te ba député ba leka esaka ya ba pesa no ba Thompson ba Polo. Biso toza na posa ya wana te toza na posa ya mutu ko sunga biso kalamu oye bonga. Bon eza liboso kuna bakira yango basala lokola oyo basali ya première riba tonga yango. Nde pasi na biso eza na kati ya quartier yango wana papa. Mai nde ezoboma biso. Namoni ba kiteni ba biteni ya ba vitre est-ce que batu bazonya tanyata ngamoko pe nazonya tana ko banga est-ce que ezokisaka bino meka pe ko expliquer biso. Bon ba etena ba vitre wana eza na batu musu basa donc po mayela batu suki likola mai. Bakomi ko tia ba vitre bakomi ko tia ba fulu po ke no bazala mwa likolo banda ko zindi ebele bekomi mikuse. Donc ba toilette kuma mikuse ba toilette bakunda donc niveau ya mai eleki donc moyen ezalité papa ba mbula wana bakosaki bino ce que pas ba député ce qu'on a na deux cartons na carton jaune na rouge na arbitre carton nini oyo biso to kopesa bato baka kokosa bino ke turo ba ya lisote bazwa rouge ya solo ha oui bakosa biso OK Mbote papa. Comment? Nabenga na komba Deborah. Ah, Deborah, mutalo sambo ibele. Ah toi. Toza limité. Première rue sur l'avenue TP. Ba difficulté ni mozana. Papa toza ba difficulté vraiment ya makasi. Ya makasi ya koleka. Ba biso ba o to botam na kati ya limité na première rue précisément donc to botami awa to koli awa. Tango tozo kola makambo to vivre lelo ezalaka te en tout cas ndenge ba mai koma ko sala inondation awa ya dégâts ba dégâts ko sakana te en tout cas ezalaka te na ebité soki mboko ngo tozo ke ndenge nini est-ce que heureusement la faute ya ba toiture te ba mai te o eza vraiment mal canalisé bon peut-être oui mais nakoki kaka te kolobaka ke eza nani bandako ya bato bazotonga pene kalamu bon soki ke notre repesa faute na bandako ndako ya mutu ekotondisa kalamu te ndako mutu etondisa kalamu te tozomona par exemple awa na ba bouteille ya ba jus ya ba jus ya plastique soki se canaliser ke donc ekutana esika moko ekotonda eza ko empêcher mai eleka normalement osomona donc ba difficulté c'est belé makambo c'est belé vraiment kolobela est-ce que pour na bino wana est-ce que ba meka pe ko zulango solution à plusieurs fois ba jeune yaka awa yaka ko kire mais ko sala vraiment musala comme il faut que ba so vraiment musala na bolingo en tout cas tout le monde vraiment ba ko ya ba kire après 2-3 jours ils ont une ressource donc plastique ce qui vraiment que non ba ko empêcher peut-être ba plastique oyo ba chasser pour ba biso ba auto ça ba tout peut bimara pe mboka to kina pina ba pays voisin to monaka ozomona kalamu ya baninga moi pays muke ezaka pena biso simandako kalamu na bango boye ba canaliser ngo mai ekendaka bien canalisé à sala ba béton na ye mai jamais ko déborder pour déranger population impossible bakendaka babeta bato na mboka ngambo bakendaka tokendaka kokenda koyiba mayele ti ozomona donc bosengo kozala ke bakosala pe ndenge wana basala pe bongo mais bovotaka neti nga lokuta mabe na vota depuis 2006 hein non 2011 bongo 2018 na vota te na lobaka pe na kovotaka lisusu te na député te ako voter na président voter te
koloba bote mais Fachi Beto azali. Fachi Beto yango siko tozo senga na ye. Ye azana pona a prometaka biso ti. A prometaka biso donc le peuple d'abord donc atala na biso population. Atala na. Lobasuka parce que avant de sa carton. Obligé. En tout cas député Moroté a na limité ko sabat. Net mutolo nga na votaka na ngata. Moi Soso, moi Polo. Bon, bato ba kozona bango po nzala bango. Kalate bazoya déjà. Oui. Ba Soso ba repesa, est Soso ne ko sisa nzala ya vino mobile. C'est ça le problème pour bango ndesko ba comprendre. To Soso na yo ndeko kanga ekopekisa mai ye ko tona kata ndako. Non. Donc ba makambo so tozo sala rango ezo za par ignorance. Donc total kana nos population. Besoin de population zani donc ceux qui vont voter bango lelo ba komi kuna qui sont pour ba tombo qui sont contre mais ba tala raté place nini mutuni ya sala ke pour comme place o ya zaliwa nga opona nga na ebite soki o sepeli nango nini wana au carton jaune jamais mandeni jamais na pesa mutu jaune pour jaune on peut misaiti face rouge à longwa rouge ata 2 rouge to 3 rouge malongwa pesa nga akeli tu sepeli quand même là nous ndenge oyandi biso komona komona mamimi pardon maman mimi sana mkewa awa tozala twana limité sokopao ba sokopao ba pasi ni bomona koto tomona ka ba pasi mai ndenge ka to boka ba fulu bopa to mona moye mai ko tela biso boyi tate no to boka ba fulu pa esunga biso ba moye zate yango na to boka ba fulu pa toza likolo mais na utso mona moi liboso kuna ba bande kunsu ba bwaki ba biteni ya ba vitre est-ce que eza danger te eza mabete pona bana makolo ngulu to na po bino pe ba kolo eza danger mais to boka ba poupon ba poussière mobo ya mabaya nde gardera biso pa surtout oleka makolo na biso pe bato ndenge bato ba otambola na mabele o to memakala ba mapapa ezolia maka na likolo ya ba vitre wana sikoyo micro ya FM TV ekiteli bino awa na quartier Sokopao bosengi na yo nini eza epa ya mokonzi ya mboka Fachi Beto parce que yaza mieux placé à kokokisa posa na bino par rapport na zomona ba difficulté bozala ngoto to ana souci Fachi Beto abongisila biso bisi kata na première kuna to olela ba mabulu atane na uta ozana zemi ba sokusu bien te surtout ba mama zemi na debiso mon pata ozana pota libumo ezolia biso papa moraidi moya ko lobiza ndenge nezokomela kwa na première nzeleza mabe to apia na to senge penja Fachi Beto abongisa biso bisika ndo tozala bien pour la première taga tamboya boy bien te a pe bino mo bomoli kande to ofandela ba condition ka pour na passe. Merci beaucoup maman. Abana Congo moninga malamu ayebana kana tangwa pasi yalala to moninga miswe fondation maluwa mosungi abana Congo Maître maluwa salika bonsamba pesi na RDC azosala misala ezomona bote papa Angèle musulmane. Oui. Non, c'est pas une musulmane. Ah, tout ça. Là, tu as limité Sokopao. La première difficulté d'abord, tu as pamba pamba. Ce qui est un peu de pluie au monde a bozindi parce que la saleté les kebele. La terre c'est plus à la rater. Ce qui est fort, ce qui est carrément saleté à ma caisse. Les autres aussi un gouvernement, na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président Mboka. Ayo bon c'est le bisouat. On a pour ça vraiment aide. Dans la carte, yo motala no aveni. But ba ko kotambola te ba solo les qui saleté donc eza ma caisse. Notre aussi nga aide ba konta Mboka. Donc c'est que ce que koyoka bien ça veut dire que kuna nde na ponde ya ngonde mutu. Eza ko tonga ya ngonde maitango zoya. Et ya bande ko côté la bino na moni biteni ya ba vitre est-ce que tango tambola kaza koko sote pona batu baso tambola soko ebo tamboli kona ngotozuka est-ce que batu pe baza ebele o bazoka rappel oui
sikoyo bosengi no ezanini kasi pa mon konzambe tosenga yo kotia atia biso d'abord ba terrasse abongisela biso ba pont donc abongisela bino ba pont milieu bozo vanda courant ezali courant eza nango mais mai oui naza na deux cartons en tant qu'arbitre ok ovotaka non j'ai pas ovotaki te sikoyo carton nini yo préféré topesa jaune to rouge na baoyo bazosala oyo bazosala mbeba o bazosala mbeba rouge bazwa rouge ok nga te eza bato ya koto nde basengi ke topesa bino rouge Bote papa tokutio awa na mabele na yo précisément toza toza na limité première funa na quartier Sokopa ba difficulté ni boza na toza na ba difficulté bele premièrement difficulté ko ezo menacer mitema so makasi eza kuluna awa kuluna esila te place au monde totelemi awa na butu okoleka yo mote il faut na posa 3-4 personnes pour boleka babota ba téléphone mabe bana baosala na mpo oyo ozomona deuxièmement problème toza nango awa boye baterase na biso koze koma boucher baterase koma boucher soki ti na se na kota forgeron wana omona pont oyo ezalaki wana ekoma deya na se basalite ya koboucher baentre nango ya sorti ya mai nyonso to wana ekoma deya boucher seki ayo ezalaka mbula moke todindi na biso todindi yango tosengaka na gouvernement premièrement na osenga pa na gouvernement oyo Jatini Ngobina nde aza awa premièrement chef le roi Mokonzi voilà lui motaza représentant numéro 1 nde tosenga na ye kini bopeto batiaki awa boye mais côté na biso tomona mote est-ce que bajan kini bopeto koto bazate bamona na kutu te ata uniforme na bango pamba ilekanaka awa mais moment ya occasion nde yango oyo profiter ya kolancer message pa epa na ye epa ya gouv Jatini Ngobina mbaka wana vraiment nazoyebisa Jatini Ngobina atindela biso bajean ya kini bopeto baleka koto oyo bamona salite nini eza koto oyo boye badifficulté oyo population baofifre nango awa bona milieu oyo tozali oyo donc soki na kotala bien ke pont wana eza wana nde yango nde ezocrée nde badega koto oyo pont wana ya se wana oyo eza na forgeron voilà yango nde ezocrée badega surtout ke koto population badima donc ça veut dire que soki kotala bien faut komatisa yango kobuka kotonga yama po mai elekana na se bien mais namoni bakokoso bamilangi ya mike ya bavitre et tout est ce que eza danger te mpo na bana eza danger mais population bango bapermetaki ndenge wana parce que soki mwa bavitre ando baobwaka population soki etamboli likolo enyati yango ebukibuki esali mwa couche tomati mwa likolo bovotaka oui tovotaki est ce que bayaka po toomona na bafoto est ce que bayaka mutu na yango wana siko na ndenge bayaka te na badifficulté bayaki kokosa bino na bapolo na biloko moko ndenge bino moko boyebi mponga te nga nazokaka bainformation siko na moment oyo sikoyo bosengi no eza nini epa na bana na baoyo bazoluka koprépare koya koto oyo moma yango po tere eza vide poto mpe eza vide tozolukakoma mutu oyoakotiabi mais kobosana te pe arbitre aza mpe asanctionnaka apesaka jaune na rouge nde yango problème ezali siko na minute oyo bamérite carton na moment oyo bamerite rouge kaka akama kwetu nakatende watumbile mwenu mwabaluvile mujiji yoyo ushimbayinikana uchigaba majagaye bitepe balabala wana yo vete ndenge botunaka biso badifficulté c'est ça yango nebenga tuna yo mama bourgmestre akitaka papa jekoko akitaka ke totambola toyebisaki badoléance na biso na mikanda mpe na maloba alobi na kotambola na komona nalingi situation ya ke moto atonga liboso ya balabala te balabala nyonso ezala polele nde eza base ya bambutillage place wana mais bozomona ndako ndenge ezali liboso ya pont un individu azotonga
mais l'état mpe atali yango bato bapesaka mikanda wana lisusu kaka bato na biso ya bacommune bato ya biso ya baquartier bapesi badocument ya fofofo oyo ezali kaka signele ngai ya bokonzi na kozala koyeba asigné mokanda wana ayebi subasuma na yango te ayebi tina likambo wana te me balapaka ezotongama na balabala boye kozomona yango likambo ya mibale inondation toza kosubir awa ngai nakota na quartier depuis le 29 mars 82. Wow, doyen naza na 41 ans na balabala mokolo moko te rivière oyo déborda et police bato mais ça fait plus de 25 ans même problème eza kose répéter po ezali boucher moto akoya na pele babendi nini na eloko ani tikali pe modèle ya construction ya bapo ya babelge oyo ya babus na kati boye ezali ancien modèle pamba te biloko ezoya oyo nani mbule ezokumba na bandako ya bato na biloko ezoboucher moye pe bayeleka circuler malamu eza te population pe yango moko na bato ya bapusu moto aye na biloko na ye asopi na kalamu eza makale pokutani okoma na li ya kalamu lisusu il faut kita 4 mètres au moins soki kirage il faut kita 4 mètres au moins comme ça okuta zelo toza kobimisa mpona kotonga bandako na biso ekomona na lisusu te mais néanmoins bobuka pont oyo bosala eloko ya sika pont ya ndenge lunda mbululu asala makelele situation inondation toza koyeba yango na makelele bango wana bapema bakie bongolo batongi mosusu mais oyo ya biso ya forgerie oyo esali nini tozozela mais c'est Jekoko atalaki aza mpe moto asalaka baaction tozotalela mais 2 mois ekoki mais situation ya bandako na kati ya babalabala boye yango mpe eza na temps mpo ya na pele obeta yango bata papa yango etikali polele bato babandi koleka eza lisu problème bozwa bimage ya bandako mwa liloba suka epai ya mokonzi ya mboka kasi mokonzi ya mboka papa ye aza ye moko te mokonzi ya mboka nguya na ye eza nde biso ngai na yo très bien tozopesa ye bainformation yango nde ezoleka neti basituation ezomona nakoma mokanda banda na bureau ya quartier likambo ya ndako nakotisa na cadastre nakotisa na nini na bureau ya quartier nakotisa na nini na commune nakenda ti na hôtel de ville na urbanisme et habité par monsieur nani Sandikisa na mona ya personne ba document ni na zanango mais réaction satisfaction ezate tokoloba Kristo boni tokoloba mbala boni ekoya kotika biso na baraki na bakamba quartier po moto azotonga zoma na avantage na ye metango bino bozoba keloko eza na nzela bozoyoka na te komi lokola yo zo chrétien ndeye zoka ndi zozotala nde mibeko kasi mibeko esala mosala oyo bovotaka eleko wana makambo ya bavote moto nyonso yebi po tozwaka bakarte d'électeur mpona nini ata tozanga binaki te tekala te ezopesama oh papa eza wana eza na nzela wana révélé yo déjà soki eye eza malamu nga napesaki moto ya 100 maison makambo moto ya 100 maison kasi rapport yango esuka wapi wana mpona moto ya 1000 maison esika mabe ezali ekoyebana ekomonani vraiment modèle ya administration ya biso tozoyeba nani tozoyebana te eza pasi soki système wana ezala nani recensement dans une journée bosilisi nyonso ezala bato boni bakufi par jour dans une journée boyebi nyonso mpona pays mobimba ezala mwana botami dans une journée pays mobimba bayebani autant de bana babotami alors papa makambo wana totangi baklasse ndenge ozomona ngai na age na ngai nazomotuni kosola licence na ngai na ISS yango wapi mosala rapport yango ya ngai na kopesa yango na nani ezokufela ngai na kati wana ba révélation kanda wana ndi ezokutangisa ngo baklasse wana nani akende koyoka ngai ok pa bourgmestre po mona yo komona kaka kale ete azate abimaki boye boye poleka boye komi lokolo zokende kosenga ndi mbongo makambo ezoleka na mboka to changer administration population eye besoin sa système ya nyumba 10 les chefs de 10 maisons boyo baza ba chef ya quartier suko oza mwata chef ya 10000 maisons balongoli bokonzi nayo mais idée na balingi to komisa ngi pa bakonzi te mukena la zaki na ngona motema nanga asuki wana mokolo moko papa recensement isili mokolo moko ba crime nyonso ezosalima esili eboyebi mokolo moko kana zaka na 10 maisons tu kopesi 1 2 3 4 10 maisons yo yebisa biso nani na nani azana kati azala locataire azala mwana kolo lupango azana nini to yeba identité ne pe musali ni asalaka mais bato nyonso ya mabe bazobata mo bakoyebana bato pe ya malamu basalaka malamu na bazala raisonnement malamu bakoyebana mais ndenge tozali boye papa chef ya quartier biso nanga chef de quartier mutaza wapi soki na koyebana kombango nini
Comment moi auto bimisa wana système moko lobi nyumba kumi nyumba kumi donc eza na Swahili eza 10 maisons. OK. Chef il y a 10 maisons. OK. 10 maisons ça qu'on a 100 maisons, 100 maisons ça na 10 000 na 10 000 na 1000 maisons, 1000 maisons ça na 10 000 maisons. Mais nyonso na bazaka na 10. Merci. Dans une journée makambo nyonso et sili bokonza yebi nyonso ekoleka. Merci beaucoup. Zambia kula me mudumanyama akwelele biji muningondo tatu Zambia kupuma tuku ningondo kanyaga musebele kakalesha banene mokulwa tabila wakulwise ila mwana wa mwanda mwangalangi tabakwe maluwe toza na commune alimité quartier Sokopao ngai moko kutu na vanda na quartier ba difficulté ni bozana difficulté eza ebele mais tokotanga moko mibale. OK. Liboso ndenge tovandaka na quartier na biso oyo eloko liboso etungisaka mingi soki mbula ebeti kalamu etondi seke mapangu nyonso ezanka nyonso mai par rapport na kokende kote mosusu ke kalamu déjà esi mati mai ezozwa espace po ekende esika esengeli okende te soki ekomi kuna na pont na biso esungaka biso nyonso quartier Sokopao eza pont ya forgeron toleleki tobengaki bakonzi tolobi ya des fois balekaki pe batalaki tozoluka solution ya pont wana babuka pont wana batombola basala ngono ata maka ndenge ya saute mouton po mai ebanda koleka facilement pour éviter problème ya inondation na quartier na biso. Deuxièmement toza na insécurité makasi bana na biso oyo toboti baleki na biso bayaya na biso azovandisa lisusu biso bien te na quartier koluna azobunda timu oyi moi butu nyonso wana ezosenga lisungi. Bwana mwa susiate eza musika eza kuna na kote ya Dilandos merdi nyonso wana eza kote te quartier Sokopao parce que toza na Sokopao 1 Sokopao 2 Sokopao 3 mais susiate mo eza kuna na se kote ya Dilandos première Dilandos moko soki tokatisi po tokoloba kote te oyo eza kote walo nde susiate moko eza mais otala ba distance wana soki bitumba ibandi awa avant la police pe auta ici wana aya akokuta bitumba esili baoyo bazokisi baoyo bakimi ta mosusu bakoyo akanga bainosi okosenga ke mwa susiate moko bakochango awa lisusu il faut susiate mosusu ezala ezala mpona intervention et puis effectif ezala ebele parce que tokobenga basusiate wana effectif eza moins policier mibale ou bien misato tango bokokoma wana alobi awa tozala moto parce que bazokengela bamioto ya bato eza wana na mituka oyo bapesaka bango mwa 1000 francs mwa 500 sikoyo ya kolungwa butu wana aya kosala intervention ya kolunake bazoboma moto ye azobatela moto soki baza effectif ata 20 policiers bakotinda ata 10 mosusu etikali mpo babatela biloko ya bato mwa liloba suka nazosenga baautorité ya mboka kobandaka likolo ti na se batalela biso problème misato oyo tolobi oyo babukela biso pont wana nde ezoderange biso ya mibale mpona insécurité ya misato mpona propriété nde liloba na biso. Merci beaucoup. Okay. Je crois que touti kotambola
toyo kosukisela awa ngala kosepela ye moko se présenter à l'Obazanani po bino boyoka ye nasengi ministre ya défense nasengi premier ministre nasengi président de la République Fachi Beton s'il vous plaît boyoka nanu bosengi ya papa moko oyo aza mopanzi nanga bosengi neza nini nakopase nakotia micro po te bolanda ye mbote papa mbote papa ngai comme onani papa et oza nani ngai premier sergent Mudinga Kasabuka premier sergent Mudinga Kasabuka militaire aza militaire 19 yango nalikaka na 5 papier na 1922 le 6 7e mois 1922 donc en 1922 ndo botami donc au moni indépendance ya Congo au moni nyonso ya Congo partout donc ancien combattant au bundi bitumba kazaka na Équateur na bomeli mingi na Équateur na bundi lelo vi na yo eza ndenge ni bosengi no eza nini epai ya mokonzi ya mboka to epai ya vice premier ministre Jean-Pierre Bemba bosengi na ngai ezali soki bakanisi ngai ngai nakende soki bakanisi basalisa ngai po ngai nazali lisusu na makasi ya mosala lisusu te tala ndenge nakwandi boye tala bana na ngai nyonso nabuti bango na mosala ya soda mpe babuti lisusu na mosala ya soda nazali lisusu na makasi ya kosala mosala te ya koluba natambolaka lisusu mingi te okolo nakwandi boye esiti butu salaire na yo ozwaka ya kisien combattant ezalaka combien 19 000 francs 19 000 francs yango nalikaka nazwa oyo bapesaka oyo bapesaka ngai papier zinazwa papier uta non déjà ozoloba boye eza important déjà quand même papa esikoyo bosengi na yo posa na yo na salaire olingi nini gouvernement parce que obundeli bitumba obundeli Congo oza muto kataki ndai liboso ya dalapo okoka koloba nini asunga ngai nazali likumusisi ya koloba te nazali tala ndako naza kuvanda ezali mediocre tina moko ya kuvanda na ndako eza te nazali te nazali muto nazwi mbongo nasali ndako na kuvandi na ngai ata nakufi bana ngai batikali na bana nazali na bana tala ndako naza kolala boye soko awo soko bulu ibeti oyo tuzali tusindaka awo quartier oyo nyonso mabe tusindaka bongo oyo eza mosala oyo nasali te oyo eza mosali te nasali kula ata boye yango ata mosali ya eza ndenge wana te eza kokoka te eza kokoka na ngai te nalimbi nakoluba na nani nakoluba na bakonzi basalisaka ngai nazali na bokasi ya kosala lisusu mosala te alembi 95 ans oui 95 ans bandi kosala 96 je crois papa Otsolobake aza na 95 ans donc quoi 96 eza nasengi na VPM ministre vice premier ministre ya défense Jean-Pierre Bemba Peter Kazadi botala ngana likambo ya papa oyo abundelaki mboka tozo un peu d'exemple ya ba pays mususu ba papa o baza ba monument oyo keno armée kokai koya kozwa mayele et pas naye que voilà ba bundaka boye voilà bazalaka boye un militaire azalaka boye pasi na motema maître Billy Malou wa Cleophas oya makabona yo tango pesaka gauche ayebaka te tango gauche azozwa moi pe droite ayeba ikeleve tala na likambo yo soki bokosunga ekozala malamu merci beaucoup go je crois que Jésus continue kaka Zelensky vient na ngai moko Zakari Bababa so yebi kaka ndu sezali ato okeme ba petit bazar na ndenga bulo botolanda population lolenge balobi baleli ba expliquer que non groupe vis je koko mekembe kotala na pont
oyo yebi o bango bazosenga omeke mpe kolandela nango bukela bango nango tonga mpo na banorme wana bapoya baflama ya tongo ntango kisasa ezalaka kisasa bino moko nayebi te soki bokoloba nini bakonzi mbongo eza na Congo banda lelo ti lobi mbongo ya dega faci beto osala mosala ne mpe na ndenge kitoko soko boyi ozwi rouge wana nga nde muna lobi zala nde na souffle mpo obeta nde match oyo so wana souffle te tika bima na terrain nga na osanctionne obimi maître Billy Maluwa Cléophas force tranquille mosala eza makasi na motema oza nango je crois que batu papa aleli asenge pa na yo lisungi motema oyo ezalaka nango nayebi kokosala yango nazalaki nga moko te nazali na engambe na tora le grand cameraman moto akotaki na nkunda lazare azwa baimage napesi mbote mingi na Onésime Mpontumba motema ya mama Tania mwasi alemba kokende badubai bachine batirki napesi mbote mingi epai ya monsieur le directeur Daniel Otepa Yemba directeur société Api Congo napesi mbote mingi sans oublier Chibi Chabu Michel Chimbai motema ya Kofi Kintima Kambisi napesi mbote ya trop sans oublier oyanga ya kati ya lemba kokende pe ba Dubai alobi kete tikanga Rite Mulemba napesi mbote mwasi oyo akenda mwasi oyo femme forte oyo asalaka mosala emonana mpe na miso ya bato je crois que tomonani mbala sima ata lelo te ati loko ata le komona te lingaki yo mingi Janina D'abord, ça me kalamu. Ça va ndako beba bakiti za kusuka bakiti buka